Boko koza na kati na bango te et lelo bango na kaka bazali. Matondo bande kobalandi na kanisi vraiment tozali kokoba na émission na biso pe bozali bongo ya kosepela lobi kolabaindo lokoleka nanzela ya ko reconnaître la religion africaine, ko reconnaître basantu ba oyo basalelaki Afrika babundelaka Afrika ndakisa na mboka na biso batangi yaki mpavita batangi Mbuta Machwa batangi Mbuta Lumumba batangi Mzee Kabila batangi Yeme Mfumu Kibangu. Alors wana basantu alors bangonde bazali ko créer religion africaine, rien à confondre avec l'église kimbanguiste qui a fait de Mfumu Kibangu le garçon de course de Jésus, alors que Mfumu Kibangu azali un grand prophète à part entière, grand prophète au même titre que Jésus, Mahomet et Bouddha. Donc c'est un autre discours. Bino Bobenga Kapapa Nkusu akakaka na critique atangisa biso boindo numéro yango wana bomoni na ba écran Bobenga bakolakisa bino bisika Papa Nkusu ateyaka nde bongo wana télévision akoya po yako défricher kolakisa mabe ya christianisme mais à côté ya boindo awa au télévision te Mfumu motuna mwabiso mwami bale mwango moye bolobi que le salut de l'Afrique passe par la libération politique. Or la libération politique est passée par la libération spirituelle pour que Afrika ebika esengali motu donc bayiba simbi politique bakota na religion ya boindo baye bakosambela kati na boindo nzokande bango bayiba zali na motu ya makambo donc ba politicien bazali kolanda binote. Donc na yebite président nani oya ayaki awa na RDC oyo bolobi kezali motu ya Égypte ya kalesika penza roi avant daka être le président de la RDC c'est être le président de l'Afrique. Nanamoni président moko oyo penza azali na kati ya boindo te oyo akotela makambo wana Mobutu a fini par mourir chrétien bien qu'il a eu des velléités à makambo ya boindo. Bazali na binote les politiciens les o bazali autour ya chef de l'État ata mon côté azali ko pesa écho na makambo wana bazali kutu kolobela yango te. Alors un coup d'épée dans l'eau vous allez ko sala mosala ya ngulu matondo mingi ndeko na biso lobola lo ilondo croyant africain bazali na bango oyo pe baza kolanda message oyo na bozindo oyo pe bango moko bazali pe na eteni pe ya makambo yango kasi eloko eza kokanga bango système buku ya professeur vice-premier ministre Bongeli Yeikelo ya Ato a commis d'un état bébé à un état congolais responsable. C'est ça, d'un état bébé à un état congolais responsable. Okay. Alors, ndeko na biso natangi nano na page 12. Page 12 ya buku. Omoni epesinga pasi ma inatangi na buku oyo. Mena lobi kaka nzoka pe bakanisaka pe ndenge oyo sango ya lobi ko bayindo ezaleli. Tangela biso na page 12 banda na deuxième paragraphe ti awa bandeko na biso zokaka page yango tanga na mwa lombango bandeko na biso bayoka. Voilà, buku ya un grand professeur d'université azali pe lisusu vice-premier ministre chargé de la reconstruction. Okay. Papa Nkusu batangi balobini to meka tangela bino. On a vu les Congolais en véritable sous-intellectuels prendre la défense des thèses occidentales sur les finances mondiales, sur les relations économiques internationales. Thèses aujourd'hui remises en question par ceux-là même qui les ont élaborées, tant l'échec de leurs multiples applications à travers le monde éclate aux yeux de tous. Donc, awalobi ke ba noir bazaika malandangulu. Malandangulu bazona na mindele na sima. Donc bazosala kaka ba défense ya ba thèse oyo bazo compiler ya biloko ya mindele. Mindele bango moko ba échoué. Siko ba noir baza nulle part. OK. Bongeli Yeikolo Yato. On assiste à des pertes de gouvernement face à leurs citoyens d'aide de l'étranger ainsi qu'à des scènes regrettables d'une diaspora plus soucieuse de régulariser sa situation irrégulière dans les pays d'accueil
que de promouvoir une RDC orpheline de sa diaspora, une des plus faibles, des plus désorganisées du monde. Alobi Lissousou Awalobi, en 1915, des gourmands parlaient de la malléabilité du nègre en ces termes. Ni l'Inde, ni la Chine, ni le Japon n'ont été, pour ainsi dire, entamés. L'islam est rebelle à toute prédication. Islam andimakamate ya libandate. Ok. Reste les peaux noires, batibati kalikaka, peaux noires baindo. Celles-ci sont fort dociles à toute maxime accompagnée d'un cadeau. Pour na bande quoi balandia lingala, alobi moto moindo andimakana n'importe quoi. Awa professeur Bongela so critiquer comportement ya batu moindo. Opese kaka likabo. Symbole sika wana lobi opese kaka likabo ndimi mbala moko. Mayoye na yango ata eza ya kopola. Ya ndimi kaka po yeli likabo. Voilà. On achète une âme par un collier de verroterie, une bouteille de raffia ou 3 aunes de cotonnade. Ces colonisateurs n'avaient pas tort. Ils parlaient à l'époque de l'évangélisation. Je ne sais pas, wana yemoko, professeur Bongeli, alobi, je ne sais pas s'il existe aujourd'hui au monde un pays où l'évangile a une telle emprise sur les hommes et les femmes, où se trafique le nom de Jésus-Christ dans des syncrétismes aussi complexes. Bien plus, l'extrême crédulité du Congolais, entre parenthèses, l'esprit du croyant, ne se limite pas au domaine religieux, il s'étend sur tous les domaines et entame dangereusement le mental du Congolais. Continuez, Tinasewa. Croyance au fétiche, à la sorcellerie, à l'occultisme, à l'invulnérabilité des soldats des milices, des fétichistes, à la prospérité sans travail, à la chance, à la magie, au fatalisme, même bien plus au Fonds monétaire international et à la Banque mondiale. Donc, on dit que ceux qui ont lobby kakate, ceux qui mindele ba lobby toko aider binoté. Congolais ba komi. Oh, on dit bala on kontia longwa, on dit kutu donc to ba aide. Nzoka aide ko yati. Dieu baza ba tout moko ba ndima kaka makambo so facile. Mutu moko aye kaka on a ko telemisa ba koka na ko lobisa ba baba bango nyoso ba tondi ko. Entele zandoki, asaka randoki. Oh, tu nous as côté qui s'était tata mon sinon yaki nandako. Vraiment, batute. Alors, professeur Bongeli, vice-premier ministre chargé de la reconstruction. Gouvernement zana maboko na bango. Boye bien nyoso bazali na yango. Ndeko na ngai lobola lo ilondo croyant africain. Na ebité eloko oyo na kokina loba tanga susu na page 14 na makambo etali croyance. Tozongi lisusu kaka na mokanda oya professeur Bongeli ezali pasi pe mawa. Professeur alobi boye, les croyants, il y en a à exporter dans le pays, autres les animistes et les fétichistes. Tous s'y réfèrent par des miracles congolais des pays bénis par Dieu, territoire sacré ceinturé par le calvaire de Simon Kibang et les cendres de Lumumba et de millions d'autres martyrs en RDC. Le Congo est l'Okoyamakas, chose dure, dit-on dans le milieu populaire de Kinshasa à la suite du musicien Jibin Piano. Un mot sur le travail du sociologue. Alobi Awa, alobi, à mes yeux, le pillage du pays n'est pas le fait des soldats, ni d'enfants, ni d'enfants de rue, ni d'autres catégories sociales éloignées de la sphère du pouvoir. Le pillage ne s'opère ni en lingala, ni en swahili, ni encore moins dans d'autres langues locales. Mais le pillage s'effectue de manière aussi silencieuse qu'efficace et destructrice en français ou en anglais, avec stylo sur papier, dans des bureaux climatisés par des femmes et des hommes respectés, bien habillés, sapés, bardés de diplômes, en apparence sérieux, savants, mais de véritables sanctions dont la science ne sert
qu'à mieux sucer le sang des pauvres. Moni. Awa alingi kolimbolelo konini. Balingi kolimbola. Te pillage eza okutu bomona ka ba soldat te. Mais makambo papa Nkusu alobaka que l'exploitation ba congolais intérêt ezali kaka ya ba ewana bavandi na ba bureau. Les sols et les sous-sols appartiennent à l'État par les autochtones ezali te. Alors makambo